Les rendez-vous d'excellence, Sangisaka biso na bino na cadre ya kopesa ba information kitoko et surtout que ezalaka vraiment tango moko malamu mbote comme Kinshasa, mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout la confiance pe fidélité oyo bopesa biso. Avant de faire l'édition, mon collègue, Bozan Bassommer, Boyebake, messe de la paix et Salemaki la cathédrale, Notre-Dame du Congo et Païwapi, les cardinals fédérés en Bongo, Azako de Rossé, Bamabe, Ozali Kostalem à la partie Est et la République démocratique du Congo, Pebonasu, élément Oyo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, Azalaki de Namibie, la couronne de Badale, hommage de la Niwaya, troisième président, il y a payé, on appelle Soubonosu, élément Oyo, il y a Mwanambo Kamozi Katou Chapo, étant président, et le tout-puissant Mazembe, Azali Kodorosé, Topé Koloba, le gouvernement a négligé vraiment, Topé a abandonné l'équipe Wana. Moteli sous Tanenge Tofomoli, édition, mon collègue, élément O, le nègre de ma sommeil, Boyebake. Cardinal Fidolé Amongo a condamné silence la communauté internationale peu complicité. Il y a des Congolais mais sous la guerre, il y a agression et ça concerne la partie est la République démocratique du Congo. Et les cas qui la messe de la paix Salamaki, la cathédrale Notre-Dame du Congo, tous les éléments ont un fort détail. Neko ya Congo, boye bake ba Congolais, ba sangana ki lokola motomokopo, na kosambela la cathédrale du Congo. Mais si Oyo ezalaki pour la kimia, la République démocratique du Congo peut et Kumbamaki avec impact de la idéologie dans les cardinals Fridolin Ambongo Oyo azali archevêque métropolitain ya Kinshasa. Bon dimelanga ike batu bazalaki ebele na misawana lokola ba corps diplomatique na ba politicien ebele pe ba mandataire ya ba entreprise na ba notable ebele bazalaki président la messe wana. Na omeli na ye bon dimelanga ike le cardinal Fridolin Ambongo a condamné qui agression au République démocratique du Congo à sa victime surtout. N'a pas complicité, y a pas Congolais mais sous Oyo, baza kosala ba complot, n'a pas ennemi po, n'a ko déstabiliser République démocratique du Congo. Misa Oya Kimia ezalaki organisé na au représentant ya chef de l'État et longo na cellule ya éveil patriotique. Et sengali na mboka, topé libanda ya mboka, ba effort esale ma po Kimia et kota kitoko la partie Est République démocratique du Congo. Oyo et comment lelo centre de théâtre, il y a un massacre pendant plus de 30 ans. Peu et salake, instabilité et contre la mboka pe la région à Grand Lac. Yango biso, de Betisika Kambonda. Boya baké le cardinal Fridolin Ambongo a condamné silence la communauté internationale liboso agression à la République démocratique du Congo na Rwanda azako critiquer signature accord entre Rwanda et l'Union européenne et surtout que Kigali nde azako soutenir ba rebelle M23 oyo bazako semer ba désordre pour la partie est la République démocratique du Congo tous à propos recueillis à mon mboka écrit dans Mateta. Du pays depuis l'Ituri, en descendant vers le sud, en passant par la région de Rwenzori, Beni, Butembo, et de façon particulière, tout ce qui se passe actuellement autour de Goma, dans le territoire de Yirangongo, de Massissi et de Rutshuru. Cette situation qui a des implications sur la ville de Bukavu en descendant jusqu'à Uvira. Le peuple congolais ressemble aujourd'hui à cet homme dépouillé, roué de coups et laissé à moitié mort par des bandits au bord du chemin. La première assemblée du synode pour l'Afrique avait déjà appliqué cette parabole à la situation de l'Afrique en général, stigmatisant ainsi l'indifférence de la communauté internationale.
Plusieurs années après la publication de ces documents, Ecclesia in Africa, tozonga lisusu kuna na messe de la paix oyo esalemaki oyo mwana mboka cardinal Fidèle Ambongo azaki ntango ya kokondane communauté internationale ndenge baza complice ya baacte oyo eza kosalema na partie est ya république démocratique du Congo boyebake après messe wana liboso ya caméra ya mbonda ekolo baparticipant bareagisaki Wilfried Samba aza témoin événement. Il est revenu sur la responsabilité qui est congolaise de nous assumer. Et je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons demander à chacun d'entre nous de nous mettre ensemble comme un architecte pour construire la paix. On ne donne pas la paix, il n'y a que Jésus qui peut donner la paix, il n'y a que Jésus qui est le prince de paix. On doit se considérer comme un architecte avec un plan pour bâtir la paix et cette paix, on doit permanemment, n'est-ce pas, la sauvegarder. Au-delà, tous ces gens qui nous agressent, il y a le Seigneur, le Dieu des temps et des circonstances. Lui avec son armée, qui est au-dessus de toutes les armées, il peut faire de merveilles pour le Congo. Pendant que les yeux de la communauté internationale et nationale sont rivés vers la province du Nord Kivu, en Ituri, il se passe un drame en sourdine. Et nous sommes venus dire haut et porter haut la voix de toutes ces victimes jusqu'à présent qui sont en train de tomber. Tous en bref, la badefo de Oyo eza koleka kuna la partie est ya République démocratique du Congo. Papa Roma abeteli yango bonda na balosambo na ye oyo ekalaki mokolo ya dimanche alobeli ndenge baviolence eza kosalema awa na République démocratique du Congo la partie est pe ndenge ekomi lisusu makasi asengi na baévêque basambela mingi mpo na bakonflit oyo esila pe dialogue moko ezala ya makasi entre bamboka lisusu mibale. Vous avez besoin de faire un reportage à Kitoko pour la activité politique, il y a la religion, il y a le mariage, en tout cas, faites sa confiance dans le monde école agence pour baser vraiment professionnel et médias. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. toyebisaki bino yango na basommer boyebake le chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azalaki mokolo ya samedi le 24 février na Namibie mpo na korendre baderne hommage na liwa ya troisième président ya Namibie elekalaki ndenge nini. Ndeko ya Congo botala avion oyo bondimela ngai ke eza bongo oyo ememaki mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo mokolo ya samedi 24 février 2024 na aéroport international ya Windhoek na Namibie. Après ba honneur militaire ayambamaki mpe kitoko na comité moko oyo ezalaki wana avant akende na Independence Stadium esika oyo gouvernement ya Namibie abongisaki po la premier jour ya ba obsèque national. Boyebake ba chef d'état na ba gouvernement en exercice pe ya kala lokola mwana mboka Joseph Kabila Kabange bango nyonso bazalaki wana et surtout ke bautaki na bamboka ebele. Le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo azalaki wana po na kopesa ba hommage moko ya suka kitoko na troisième président ya Namibie le feu docteur Age Geingoss oyo akufaki depuis le 4 février 2024. Ndenge kaka balobaka ke na tango ya pasi nde bayebaka moninga ya malamu. Président de la République de Namibie, distingué Madame Monica Geingoss, chère famille, cher peuple namibien, veuillez ici recevoir au nom du peuple congolais et au mien propre
mes condoléances les plus attristées, ainsi que l'expression de ma profonde sympathie. À la famille éplorée, et particulièrement à vous, distinguée Première Dame, Madame Monica Gengos, puisse le souvenir du combat mené par votre très cher époux pour l'avènement d'une Namibie égalitaire et la dévotion ainsi que l'amour inconditionnel qu'il vous a porté à vous, à vos enfants et à la patrie, constituer le terreau de votre consolation. Enfin, je ne saurais clore mon propos sans vous souhaiter, Excellence M. Nangolo Mbumba, cher frère et président de la République, tous mes vœux de succès et de réussite dans l'exercice de vos nouvelles fonctions, ainsi que vous rassurer du soutien de mon pays, la République démocratique du Congo, dans cette terrible épreuve. La cas des rappels, Boyeba que le fait docteur Agé Gengos, Abotamaki, le 3 août 1941, Asa Oyo, Abundaka Tropo na indépendance Yamboka nae na Bibi. Boyeba que Bokundami et Selemaki Bongo, Mokolo ya dimanche, le 27 février 2024. Mais na cas des grands esprits, tellement que biso mona école tozalaka partout bon di melangai que ba reporter la biso ba mona ki be présence ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange po yepe azalaka na ba relation ki toko na mowei. Donc ça me dit wana yepe azalaki wana et surtout que avant même azalaki visite consolation et pas famille éprouvée. Boye bake présence ya mokozi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo et qui sa vraiment collaboration kitoko oyo République démocratique du Congo azalaka nango na ekolo ya Namibie yango biso tobetisika kambonda moko ya ba iturien abetisi mbonda mingi na ba communauté lokola lendu na emasengi vraiment bazala bomoko pona koluka ke makambo o état insécurité et sur la partie wana ya mboka elekaka kindenge nini ndeko ya Congo boye bake insécurité oyo eza koleka na territoire ya Djougou oyo eza kosala ke ba civil ebele bakufa eza pe na batu misusu oyo baza kobetela yango mbonda po na ko condamner ba acte wana ya ba massacre surtout oyo esalemaki le 16 février bino moko bolanda ndeko oyo susi na ye eza ke ba communauté ya Ituri lokola balendu na baema bavanda basolola po kimia ekota. Je demande à toutes les communautés ituriennes, particulièrement aux deux communautés, Lendu et Hema. La solution pour la calmie en Djougou ne proviendra jamais du ciel. Jamais alors des communautés internationales où nous sommes habitués à leur donner nos rapports. Jamais de gouvernement national ou provincial quoi que ce soit. La solution pour le problème de Djougou, c'est que nous-mêmes, la communauté Lendu, la communauté Hema, tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, les leaders communautaires, chacun à ce qui les concerne, que nous puissions nous mettre autour d'une table et nous dire des vérités à face afin de laver tout ce qui se passe en Djougou. Awa esengeli boye bake déjà misala ya kitoko oyo esalemaki à travers état de siège oyo ezako kumbama dans le général Johnny Luboya Kashama oyo basala ba effort ya makasi po kimia ekota kote wana na ba domaine ebele awa biso bonda ekolo tokoseka kaka na ba congolais esengeli to luka bomoko po à tout moment toza kobomana kobunda to pe koswana entre biso boye bake toza pe kofungola ba porte na banguna po bazo monopole ya kosala la République démocratique du Congo mabe na moment oyo esengeli tozala bomoko pe to luka ndenge nini tokosala po développement ekota awa na mabele ya Congo yango biso tobetisika kambonda. Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise bazali première maison étaliste sociale la bonne dimelangaike avec 500 frères pamba et qu'on permettre au sepela kitoko surtout mingi na babona nepo rolia po komela kitoko elongo na libota na ope à part voilà ba assistance ya kitoko ko zato zo élément oyo ndeko ya Congo papa mama elege
tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko mvula oyo euti kosila asina sepe ndenge tozi biloko mbongo biso topesaki na biloko tozi eza ndenge moko te po biloko tozi eleki na mbongo oyo biso sali ni topesaki ça on a lancé bango bamoni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko balobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani na oyo etali ba chantier boye bake ba travaux la route nationale numéro 3 eza kosangisa ba province ebele ba déjà muke mais esengeli kaka chef de l'état asala oyo esengeli po trafic ezonga kitoko la partie wana mwana ya Congo bondi belanga ike malgré ba acte ya ba agression oyo ezali kosalema na partie est ya mboka gouvernement akangi maboko te ata pe kosala misala ya kobongisa banzela po population ya kuna bazo pe moyen ya kotambola kitoko botala lokola ba tracteur na mituka oyo eza wana po na kosala misala na route nationale numéro 3 na axe Miteombo Sud oyo ebeba depuis kala na ndenge ya mabe ba travaux esi ebandaki na office de route na tronçon Bitale Bitalambika malgré misala ekatalaki na mwa basanza ebele ba travaux oyo eza kosalema po la koluka nzela oyo ezala praticable boyeba ke ba ingénieur baza ebele kuna po la kosala ke ba travaux wana ezala matérialisé botala ndenge nzela yango ezalaka pasi pe mawa ka population ya côté oyo bondimela ngai ke bazala komona pasi makasi po batambola yango lokola mbonda ekomaki na mato ya bakonzi surtout ke nzela oyo esungaka population ya Bukavu na biloko ya ndenge na ndenge lokola makala biloko ya kolia esengelaki kaka kosala misala po nyonso eleka kitoko même population ya Walikale pe baprofita kaka na nzela oyo ya RN3 na cadre ya rappel bondi belanga ke route nationale numéro 3 oyo eza kosangisa ba province lokola ya Sud Kivu na Mitimbula Mbika Nord Kivu na Walikale pe Maniemba na Lubuto na Chopo pe na ville ya Kisangani pe lelo nzela wana ebeba mabe population ya ba province oyo elikela bango ezakaka la chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo po deuxième année na ye oyo asala misala oyo ekosala kezela oyo trafic ezonga kitoko entre batu na biloko la bango yango biso tobetisi kaka mbonda na cadre ya masolo oyo etali industrialisation boyebaka visite ya inspection esalemaki na zone économique spéciale ya Maluku po na kotala soki ba avancé ezali to te toza élément oyo ya Wilfried Nsamba na Benjamin Kilunga mwana ya Congo bondimela ngai ke masolo ya industrialisation awa la République démocratique du Congo eza kobeta makaka ndenge mokonzi ya mboka apesaka ba promesse na ye boyebake après 5 mois ya ba travaux ya production na zone économique spéciale ya Maluku lancé na président Félix Tshisekedi Tshilombo esengelaki basala évaluation po bayeba ndenge nini misala eza kotambola na zes wana nyonso wana eza kaka po bayeba ke soki ba avancé eza tote
po depuis misala et bana pe va proposer orientation misusu ya sika. Nous profitons de votre micro pour demander à l'État congolais de donner l'argent pour que certains travaux résiduels soient exécutés. Nous demandons aux administrations qui travaillent avec nous de vraiment s'impliquer pour que ces entreprises puissent réellement bénéficier de ces avantages. Cette société ici fait face à un problème de dumping. Ça fait pratiquement 1 kilomètre de stock déjà produit, mais qui souffrent d'être évacués. Les choses sont en train d'avancer. Donc nous avons une dizaine d'entreprises qui sont attendues. Je crois que d'ici la fin de cette année ici, la zone économique spéciale ici sera vraiment remplie. Présidente, il y a conseil d'administration, Madame Joséphine Mbombo, a Le constat est que nous sommes très ravis de ce que nous voyons, ce qui est fait par notre direction générale, le développement de la RDC partirait des zones économiques spéciales. Tellement que Misala est en mode Kitoko, Boye Bake, directeur cabinet et ministre de l'Industrie, Yepe Abeta Kimbonda. Lorsque nous sommes arrivés ici en 2019, c'était une brousse. Et nous sommes très contents qu'aujourd'hui, il y a des activités qui sont réalisées sur le terrain. Et surtout... Délégation Wana Basala qui va visiter même, il y a cabine, il y a courant, il y a bâtiment administratif, il y a sika, il y a Salema, il y a Misala, il y a Salema, Kitoko avec impact de l'idéologie. Tokoli Kake, Nyonso, Elega Kitoko, population, va s'appeler Misala Kuna, et Beleka Kandenge, ma promesse à Bokozamboka, et le Bama Yango Biso. Tobeti Sika Kambonda. Compromis et mis la décision qui entre la police nationale congolaise dans Bawewa Oyo, qui jamais concerne la taxi la commune à Gombe. Les deux parties vont trouver accord qui permettre que Batambi sama qui toque quand on a élément Oyo. Moi na Congo, bondi melanga ike, ba instruction Oyo et quoi qui po Bawewa, ba kotaka lisusu commune à Gombe te pe ndenge Bawewa ba sala ki ba démarche po solution moko et monana entre bango. Na la police, boye bake, compromis moko, ils ont mis entre délégation, yabawewa, na commissaire général, y'a la police, Mwanamboka, le général Blaise Kilimba Limba. Ba partition sobi balé, ba définir ligne oyo, ba wewa, ba koki atamo kolomoko te, kole kayango. Mais koye ba ezake, malgré entre les deux parties wana, en tout cas, ba respecter la bango pété, ba décision nyoso oyo bazoka, et surtout que, ezalango, mala libo sauté. La ba compromis oyo bazui, bondi melanga ike, ba avenue Lokola, libération depuis 24 novembre, ba taxi moto, ba komanda ko suka kaka, na mont des arts, la avenue de Willery, ba soleil ba wewa, et komanda ko suka, na avenue du Livre. Et bongo na boka sape kasai, en tout cas koulande limite na bango ezakaka, na tombalbayi. Awa boyokani boye boye bake mutu atini bilote et qu'on a bientôt senti que c'est vraiment entre ba oyo ba pesa kamibe kona ba oyo ba exécuta kayango po oyo tomona kape esika mingi ya ba policier na ba wewa moko ba comportement na bino eza ko sala soni makasi surtout ba policier lokola ya roulage ya ujana na ba oyo misusu ba mesa ko kanga ba bitu kalanzela bondi melanga ke ba koba ebele kaka ya kosala ka ba aksi oyo ezaki tokote na miso ya bato e pesa ka soni makasi ba we ba pela ngamo na bino boye ba ke musala boza kosala e sengeli bozala na ba comportement moko ya bien surtout respect na ba langage na bino po Bokoma lokola binonde au-dessus de la loi. La police, c'est la moussalo kitoko avec harmonie pe. Wewa, c'est la responsable ba acte oyo osa composé pour cohésion et zala kitoko yango biso. Tobeti sika kambunda. Na société boye baketo sala kameli mazungu ya aluminium beto bakate ndenge nini basala kayango to za découverte oya mwana mboka Benjamin Kilunga. Likambo ya koluka misolo ndeko ya Kongo mingi ba mesana na bango na likambo ya koyiba likambo ko betaka bapada tope likambo ya ko escroquer batu ya ndenge na ndenge mais il faut oyeba ke article 15 balobaka débrouiller pour mieux vivre et ça les makalango avec impact pe na idéologie kutu awa magazine monda ekolo etambola ki na commune ya Masina pour na kolakisa ba jeune ke ebongi koyeba ndenge okoki organiser avenir na yo po lobi okokisa 50 ans okozaka te moyibi to pe ko escroquer batu na banzela to na ndenge mais tala awa na Masina ndenge nini bazungu ya aluminium oba mama malewa balambelaka ndenge nini esalemaka nyonso oyo ezali kaka kolakisa jeunesse ke ozali pe capable de créer inusa na yo pour permettre que ozo avenir à malamu ba papa oyo basombaka aluminium balambi yango kitoko pe basela kati ya forme po ebimisa bazungu ya aluminium oyo to mesala kolambela yango
tala ndenge babetaki mbonda tango bamonaki kamera ya mbonda ekolo. Bon, tosalaka na aluminium wana eza mosusu balate ya aluminium neti oyo bachinois basalelaka baporte, mosusu bakilasa bacamion neti wana eza boîte vitesse ya ketch wana jante mpe ya ketch tosalelaka. Bon, après tosombaka mpe makala oyo ya mbuma te bapouchere oyo balambelaka yango nde esalaka tosala nzungu. Bamona nga na bani na le 15 mars 1993 awa nazokende soki combien d'années naloba 39 ans à peu près. Esali kitoko makasi ndeko ya Congo esengeli toyebake na motoki na yo nde okozwa lifuta, na motoki na yo okobokola libota, na motoki na yo okopesa esengo la famille na yo lokola bapapa oyo bazosala banzungu aboyo ya kitoko bamama basombaka balambelaka nyonso oyo esalaka ke bakokisa babezo oyo bazala na mabota na bango. Yo oyo mesala muke vie nazokoka te ke bana avenir wana ezali mabe yekola idéologie oyo po ekopermettre lobi ozala un bon responsable yango biso tobetisika mbonda. Toyebisaki bino yango na basomber boyebake mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe oyo azali président tout puissant Mazembe aza kodenonse ndenge Mazembe ekomi abandonné na gouvernement mpe baza même na badifficulté ya kovoyager na baavion na bango moko lokola baclub misusu esali pasi mingi en tout cas esengeli sport ezala oyo ekosangisa biso ke ekabolisa biso tozwa élément oyo. Sincèrement féliciter nos supporters. Ce sont des moments très difficiles. L'équipe est abandonnée par le gouvernement. Je crois peut-être l'équipe de Mazembe n'est pas une équipe congolaise. Ça fait 3 ans, comme on a communiqué ce matin, que le gouvernement ne donne plus rien à Mazembe. Malgré ça, on nous interdit même de nous donner le droit de survol. Je crois qu'on doit faire la part des choses. Le sport, c'est le sport. On ne peut pas mélanger la politique avec le sport. Et je dis merci d'abord au Seigneur et surtout à nos supporters qui ont supporté l'équipe du début jusqu'à la fin, parce que au début c'était très difficile, mais les enfants ont compris. Avec l'appui du 12e, 13e, 20e joueur, ils ont donné et nous sommes qualifiés ici, mais nous devons aller, nous partons déjà de demain en Afrique du Sud pour s'acclimater, parce que nous devons rien négliger, nous devons chercher la première place. Caricature ya mokololelo le VGS Djemba Koko tiri et le voilà écrit mateta nini bo proposer les biso. Ndeko na ngai moto akosa yo te ba mapango mingi tokotaka okomona papa lopango na mama lopango ba mesana na bango kobunda neti kaka bozomona na iso oyo somo moto akosa bino te mama bidenda na papa lopango ya bango libala bango ebonga kaka na bitumba epesaka somo soni pe mawa mboka eningani eyindi entre papa lopango na mama bidenda libala oyo somo kaka ndenge boyoki eza koyinda na ndenge mabe yoka population pe kuna ndenge bazo kobelela eyinda oyo libala nini soni te boye bitumba na miso ya bato esali mabe pasi intervention ekoti kasi yoka ba injure pesi tikala bomae zoba ya mwasi eloko oyo lokuta na balabala kende ndenge na bino epalanga lisusu te zoba ya mwasi tia mobali ya chanana ayokaka ta soni te nakokende batanga mibali batanga pe yo tia esali soni bato bakamwe ba injure leki ya tro yoka population lobi wana bamona lisusu tala bazotambola à l'aise yoka bakommentaire ya batu libala oyo tokanisaki bakokabwana mokili kasi basila soni bozoleka pe na miso ya bato bino penza population ekamwe surtout mingi bato akarate po bayebi façon mama bidenda na papa lopango babundaki en tout cas pele ba injiri wana esengele kaka bakabwana mais le petit mikendo depa epe koko siri bino moko boyoka vetiri donc mpona mokili ebongoki kaka bakabwana le vieux tiri pe na ngambo na ye lokola zaka vie sage bino moko boka ndenge azoloba libala nyonso babongisaka kasi basalaka nde na dignité koswanaka mpe kobundaka na miso ya bato te
yoka soniko esali pasi pe mawa toyebi ke kosola kobundesaka lango me na bamaka bainjure boye atuka bacouple mingi boye bakobongisa baesalela bino surtout bamama mapango na papa mapango atuka libosa balokataire bobundaka te bozala na dignité mpo eza kosala soni tala comportement ya mama bidenda na papa lopango epesi soni pe mawa yango topesika conseil ya botika bakama babunda ya miso batutaka soni makasi tala ndenge tokomi na suka édition mokolelo na tokosilisa yango bote sapu ota toyebisa bino basomere na biso boye baketobeta masolo ndenge nini messe de la paix esalemaki na cathédrale Notre-Dame du Congo na ye moko le 49 février ambongo oyo aza kodenonse si baacte oyo eza kosalema ya mabe na partie est ya république démocratique du Congo mpe bozali su élément oyo le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo abetaki tukudana na midi mpo na korendre badonner hommage na 3e président ya mboka wana oyo asilaki kotika biso depuis mikolo oyo euti koleka mpe kolonel su ndenge nini mwana mboka bozika tu bichapo aza kobeta mbonda ndenge nini gouvernement a abandonné équipe moko lokola le tout puissant Mazembe Engelbert tala ndenge tosilisi édition mokalelo oyo nsima kamera ezalaki misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba mpe boyebake édition esimbamaki na Benjamin Kilunga réalisation na montage ya mwana mboka Ingrid Matetanga allez donc la présentation la série na bino en tout cas bon continuez pour s'abonner et donner la chaîne YouTube na biso mona école officielle P passeport publicité na bino ba activité na bino boy la biso to kolekisa mo pour topela ba chaîne partenaire ebele dédicace spéciale à moi mboka Charlie Motido P na bandeko oyo ebele ba message kota biso partout au bozali donc à la prochaine maso kolesu azongite je vous aime beaucoup plus bye